Karine Mokonzi to ka botaka te na to mona te. To mona ni papier ou na médecine ou bien docteur mo ba koma que Karine ba kate ba trompe. Ezaka bilobela ya bato mokili. Bato tout ba Karine Mokonzi amela milangi. So na tanga bango pe nshu ba robota ba to ba mura. Mura munzama ba mwasi nyonso akobota na passe eza etumbu nzamba tela basito. Zemi amour en plus moura la minute na période mabe. So mon numéro ça ba live alta ma net. C'est que azan ba mbuma bimi ne elongi ba bouton. Ba bouton bi na période mabe. Dans la minute oyo mobali tout oyo bi mana moura. Mi bali tout bo mana moura boy ba ke awokangama. En plus ya kose la mi bali zemi. Zoro mabiela azali boma aza papa moko ya mukolo mutu esala réalité. Mama lobaka ya kolandela zemi ya ramfi tumba mwasi na ye. A senta ramfi tumba na la bango moni mutu a senta ramfi tumba na vieux zoro. Ebisenga so Karine Mokonzi abotsa okima. Ah chef Mokonzi. Lufu. OK, exil na lufu. Et quand musinga bat bagenda exil na Europe. Donc so ozana ba problème politique. Yeso na problème na mutu internet. Olia ki matana na Europe. Ana mbongo na te ala lufu. Azab abela ça live Karine abota depuis le 18 l'autre le 22. Donc tu sais que rien à ça il côté kuna pe kota internet za pona ça te. Na bisa bino ke ba rechancer ah sur le ko sala te. Donc nda zana Yvette Kalombo. Les cas ça live. En plus à ça ndeni le kolodo bimsa kosuna biso le ko pota moya bimise za te. Ye gabenga Karine Mokonzi ya Mirine. Obi ya zanan. Ya Amistel. Oui, masanga kala na biso Amistel la kita. Et mais ma souhaité. Kasi Mirine na be masanga. Karine Mokonzi to benga e Bavaria. Na pesi Karine Mokonzi comme Bavaria. Kela yanga ni black is beautiful for me. I call. Me I say you one is say me today you sabone di bafantu yankela yanga ni na laga Découverte TV. La grande Découverte TV. Donc, la grande Découverte TV. Bafan tout Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie, partout dans le monde. N'enseignez s'abonner toujours. S'abonner à la grande Découverte TV. Kuna rejoa comédie, kuna rejoa émission, kuna rejoa télé-réalité, kuna rejoa dans ma camunio sur les Kaganamboka au Rojoango. Oh, continent Nabiso, Africa, pays Nabiso, RDC, Captain Nabiso, Kinshasa, chaîne Nabiso, Lagane, Découverte TV, Tezagayango Mokoe, Tezayango Mokoe, Yomutozana France. Il faut s'abonner, yo montoza en Amérique. Il faut s'abonner, yo montoza en Asie. Il faut s'abonner Afrique et Europe. Il faut s'abonner Amérique, s'abonner toujours. Black is beautiful. Bonjour, bonsoir à mes très chers internautes, ça dépend toujours de l'heure à laquelle vous allez me suivre sur notre chaîne La Grande Découverte. Ce n'est que le lot, beaucoup découvrir, tout le monde qui Karine Mokonzi la Chine. Hein? Maman la baronne et la Chine à Botaki en tout cas, tu reconnais bien beauté sans que tu le bélanges sur notre chaîne La Grande Découverte. Tout le monde est sur ma somme, mais les fallis pour pas te la concert on a les 29. En tout cas, je ne suis pas seule. Nazana Fenek Mokonzi to reçoit sur Yango. Avant de commencer, je vais commencer d'abord à saluer Batutu Obalinga Kaberi, ma bien bouche de la presse congolaise. Bon quota, bon s'abonner la chaîne Abisso La Grande Découverte, bon commenter, bon aimer en tout cas, bon partager, on sent énormément plaisir. Bato Bolinga, Bato Bomona, Bomona, Bomona,
par-ci par-là. En tout cas, Bokota, je suis là sur notre chaîne, la grande découverte. Je veux saluer la baronne de la chaîne, Maman Nimama, depuis quelque part, héroïne dans l'ombre. Donc, Azara Awana, depuis les États-Unis, maman, je te salue. Je salue encore Papa Archip Mbota depuis les États-Unis, Maman Rosa, Maman Nimama, Jonathan derrière la caméra, le grand réalisateur. Et je te salue Andy Keo, l'ingénieur. Babi Zaz, quand on a les conseillers privés, et à toute ma famille. Magangou, là, je vais commencer à mon petit frère propre Sardonix, Magangou. Merci beaucoup. Bon séjour à toi à Kinshasa, mon petit frère propre, et Makasi. Bon voyage aussi à toi, Jafet et Bizaba Toutou. Oh, ma famille Winner, je te salue. En tout cas, mon caméraman a déjà plateau lolo. Dans la Fenech, mon compte, quand on est dans le bac, qui annonce sur la baronne de la YouTube. Bonjour Fenech. Bonjour Beryl. Bon tenir la préparation au Canada. Parce que naissance, il y a Arieta et personne visa au Canada. Karine Mokonzabi, avant que Suisse n'a pas moi. Il faut que au Canada. Yango avant que le Canada, il faut préparer les conséquences. Il faut se préparer les conséquences. Il faut Lili à Montréal et les Guy à Congo. Il faut que Doudoun. Donc on est là boye. Tout le Fenech a dit Doudoun dans la Congo. Kuna moto za makasi. Donc ils ont préparation au Canada. Dans la préparation au Canada, on est dans. Donc mesdames et messieurs, na minute oyo nga chef Fenech Mokonzi bo mesa robenga ngai oncle ya bébé international bébé Arieta Kikuli. Donc noko na yeyo to en Afrique awa ba noko na za ko ba janvier. Donc ko kamwa bébé Arieta to changer bilongi chaque jour. Bébé Arieta moni be mona so ba to misika azona ilongi fixité. Donc akoma lokwa kitalatala et le retour so e bengi kama bango il faut ka alate longi wala abandaka na longi ya janvier et ça dit 30 secondes longi et ya ngai yange ça dit 3 jours na mito Arieta na longi na ngai pam donc lobby akoma longi ya Armand Mokonzi ti ya Nicolas Mokonzi ti akoma longi ya ba Jubek te Jubek te akoma longi ya ba Jubek te et longi ya Jubek pena Arieta ko longi ya Jubek bota na longi ya il n'y a pas si. Quand tu veux que je n'ai pas de problème. On dit que Dieu vient de Kema au Sagalate. Donc à la chaîne Tema. Donc mesdames et messieurs. Mais bien la Chine, moi aussi la chaîne, ça Jubek. Te Jubek vit ba manquement salaki. Soit disant à comment moto ya Yvette, mais ba conseil à $30. Donc il y a boulé le $300 à qui allié on va to benga na. Au moins, tu as mon analyse. Au moins, tu as mon analyse. Donc, la minute où on a app, il y a anglais. Donc, Karine Mokonzi a botaki le 18 juillet. Chaque le 18 juillet, comme il férié. Ah, chef Fenech Mokonzi n'a n'engagé. Le 18 juillet, tout est comme il férié. Donc, Papa Mbosso n'a pas député de maintenant ensemble. Donc, on a makasi. En plus, nous avons la mention de défiance. Mention de défiance, vous comprenez? Tout le temps, j'étais. Nous avons anglais, mais vous comprenez, nous avons français. Donc, mention de défiance. Nous avons comme ça le 18 juillet et comme férié. Donc, nous avons la sous-émission. Si nous avons une émission bloquée. Que ce soit Ken Piana, Manike, Kissinzora, Moutali Kassou, Gloria Moura de la presse. Moura, journaliste était. Moi journaliste Moura Aza n'a pas écouté place n'a pas attendu na classé sur internet. On peut ni animateur, ni chroniqueur, ni ata Musimbi LED na internet. Il y a la chaîne moi muto ça la gâté na internet, PD moi muto ça la gâté. C'est pour la première fois na mon PD à Liboma dans Moura de la presse. En tout cas, c'est entre côté, annonce non bébé en retard. Nous faisons un RIA qui chef Mokonzi tout le monde sur YouTube. Amela Milangi, Bakata et Batron, Zemia Lokuta, Alati Kolata, mais tout le monde est 18, tout le monde papa et vit Mpandi, photo Josomeke, Zongi. Et puis l'intimité que Mindele wana pena médecin ba docteur on côté na bus ya Karine. En tout cas, Karine Mokonzi to va bota raté notre monate. Tout le monde a ni papier ou dans médecine ou bien docteur moi comment que Karine ba kate ba trompe et ça bilobe là ba to mon king. Vous comprenez? Il y a on a le ba ki libanga zu chakunda ko sekate. Ba to tu ba Karine Mokonzi amela milangi. Ça na tanga bango pe nchu ba robota ba to ba mura. Mura munzama ba mwasi nyonso akobota na passe ça et tout monde nzamba tela ba sito. Vous comprenez? Ko takina kombo mura ba to ka ba mura.
bato lokola bamoura libanga ezwi chakunda ka koseka te po bino tu bopumbwaka Karine aboti malgré tout bolobi o Karine aboti boye Karine yana boti Arieta moura pe azana etumbu oyo munzamba pesa moi surtout okobota na pasi tek chef mokonzi moura zamo ya mobali abota suna pasi ndenge moi mbala vanda lokwa ngai moura vanda miponzi donc avana miponzi we moura vanda miponzi vous comprendre dans la kisi moura pe 9 mois c'est akoleka na nzela wana akozwa zemi omoni makambo tu baoloba jour moura akozwa zemi akomona pasi o Karine amonaki banda premier mois ti na 9 mois ndenge aboti bongo na 9 mois Karine amoni pasi libumu ndenge ezaka moura pe siko ezwa na mukongo ozo comprendre siko bato na bulango eza kunki ou bien ana zemi ya solo po bango kenda na mukongo donc siko zemi ya moura en plus moura na mitu na période mabe so moni moura sa ba live ata ma net c'est que azana ba mbuma bimi ne elongi ba bouton bimangi sa na période mabe dans la minute oyo mobali tout oyo bimana moura mibali tout bo bimana moura boye ba ke aokangama en plus ya kosela mibali zemi ye azalaka so ya ko bimine ka jour moko mbama akosi ko nakangami oko tuna reta oh boye moura jeté oh tout bo bimane donc eloko zi Karine ndeke ko sekate donc moura oza mwasi lokola Karine omona pasi wana chef mokonzi pesi wana ndenge azote ma chef mokonzi moura aza mwana mobali moura aza mwana mobali lokola yo manefu awa bambaya wa biso tolela batontine moura so alinga bagarçon baboma moura fa bagarçon moura sa vandika bagarçon boboma nga mabe na lela bagarçon na pesi siwa wala siwa fifi siwa ndalela bagarçon on comprendre bato balinga bagarçon santi ba Karine mokonzi alinga bagarçon ba fifi siwa balinga bagarçon vous comprendre moura de la prince alinga bagarçon vous comprendre ba biso ko chef nek mokonzi tolinga batantine bobo nga mabe batantine ngane na lela nga batantine ba fi non na pesi ba fi tout ya Allemagne ya Bundes na pesi no mbote na pesi ba fi tout ya Château Rouge te ya Gare du Nord ya Gare du Midi ya Orléans na pesi no mbote côté boza donc biso to bandi au fêter depuis to bandi au fêter mon ngona kauki na ba makasi parce que mon kauki na na fêti depuis le 18 ans ezaki sombele depuis le 18 na ibisayo to fêter intercommunal donc lobi to zaki na bandal donc les lots au fêter na lemba ta Karine mokonzi international il faut to fêter na ba commune tout après banda chaque pays donc na minute oyo Karine mokonzi l'autorité morale il y a pas match balali bakoi o Karine amena milangi nzamba do confondre bino do comprendre o kisema Karine komaki soki na 9 mois soki na 12 mois Karine aboti na 9 na 7 mois vieux Zoro Mabiala ndako zera arrivé vieux Zoro Mabiala lobi so Karine aboti te aoseka Karine siko Karine yana boti ye Zoro Mabiala e wana bino wana Zoro Mabiala vieux Zoro Mabiala azala ba kisi mutu esala ke ba batonga nda bongo siko tonga ne e na retard vous comprendre na moins de j bana to bani na zui tonga te banda ya ikini siko yango mutu ne bandi ko boucher bongo ye Zoro Mabiala ko mwana li bandi ya Zoro Mabiala ndenga azana Zoro Mabiala pena ya kumikumi zaza bogar est-ce que Zoro Mabiala za kitoko na azawa bate misaba bogar le roi ba vie na biso na balman wala bate misaba comité Claire de Hollande bate ça pas où les classes et la différence bate ça mis à thème vous comprendre bate misaba janvier mangokele bate pena beauté à janvier bate janvier ka la Chine bon j'avais yo pena kiti vie Zoro tina janvier oh janvier le 15 vie Zoro na ba vie janvier bate pena beauté bate pena to micro baladeur batem si janvier pena bate vie Zoro batu ba ponana za boga batu tout ba OK pas janvier au moins ba fi tout ba rozo ba zeme pas janvier vous comprendre Zoro Mabiala azali boma aza papa moko ya mukolo mutu esala kete mama lobaka ya kolandela zeme ya ramfi tumba mwasi nae a senta ramfi tumba na la bango moni mutu a senta ramfi tumba la vie Zoro ba chroniqueur rebelle même si Rachel a mon vie Zoro mon grâce Mbizi Rachel mon vie Zoro Rachel dans vie Zoro il y a tout à ba chroniqueuse en plus ça a double scène ba nyataka pas nyataka donc des fois tu
Merci beaucoup, chef Fenech Mokondi. En tout cas, vraiment, dans la Chine, comme Karine Mokondi, tout le monde, moi, na botami, baby bébé Henrietta. Je pourrais dire en quelque sorte, na commis contre, na commis contre, qu'on fait la moi na chaîne, on a exposé moi na té, pour la sa vie à moi na nyans n'enga bot matière au collège, qu'on exposé internet, papa. Qu'on fait moi na chaîne la Karine, ils a YouTube yemoro, mais c'est YouTube yemoro ta font le chaîne. Attendez maman, si YouTube yemoro. La chaîne à Karine. Eh chef Mokondi. Oh, ya solo. YouTube yemoro a bébé Henrietta. Yemoko à comprendre que YouTube yemoro banda Karine à kenda poto. Mais c'est YouTube à Kamwa. Comment on a bien mis sur le Congolais? Tout le monde à chaque fois miniatique à Karine. Quand on a moi sur si mon délai a salé aïe bah via Karine. Ça y est, comprendre que il y a des moutons sur internet, il y a des maman YouTube, il y a des boys, il y a un bagage. Tant que Karine a bâti, il y a mon fond les chaînes. En plus YouTube est long comme YouTube. On a décembre YouTube chaîne de combo. YouTube est comme Arietta. Et quand on peut YouTube est comme www.arietta.com. Donc et comme bongo YouTube, mon délai chaîne de YouTube est long rouge et comme blé et comme une photo Arietta. Donc à partir de là, si on a côté sur YouTube, on a côté YouTube, on a côté Arietta. Donc chef Fenech, chef Fenech. Nicolas et comme là, là na Arietta. Oh, il y a journaliste là, il journaliste na Arietta. Donc et comme bongo. Et là on a journaliste na YouTube. On a travaillé na YouTube et long donc oh batou bamoura basita kapashi ba la lité ya kanda batatetre tout dans mes courriers ya et comment Arietta a viré les binombongo autant donc Arietta a viré les binombongo dans la mix oh so monika courrier comme Arietta a viré $5,000 au comprendre quand maman que YouTube a foutu donc la minute tout ça recépé la ken pena sali fête ya rosaranate parce que comment on a Arietta échangé na ba données YouTube a matière pourcentage sur internet à partir de YouTube a commissionné au côté $100 il y a basé sur $100 donc à remix il y a voilà c'est pour la naissance pour la naissance Arietta basé sur YouTube a payé bateau donc la place que boya comme la biso biso to chaque jour boy et comme que yo même ce soit na 40 so côté $100 YouTube a doublé en fois deux donc sur le côté oh $1,000 yeba au côté quoi $2,000 pour la naissance Arietta na ezala. En tout cas merci beaucoup baboni la biso vraiment nous évoluons bien parce que c'est vraiment un chef Mokondi ye Mokondi le bien de Mokondi ya ba Mokondi chef Mokondi en tout cas chef Mokondi c'est moi qui naissance ya bébé Henrietta bah autre qui d'accord parce que moi personnellement je suis d'accord pour moi na zali pamboli ya Nzambe to moni naissance na ye mais to moni moura de la presse ça va sortir na batu ba ke ko yiba mtu mwana okoyo ko bani pour l'amour moura za ndoki moura sorcier moura PD moura za moibi moura za au moins la Bible elle a vexé moi Jean 10:10 les voleurs ne viennent que pour gorger dérober détruire donc moura et amoura za ndoki ya munene ya rosaranate c'est comme ça toi na Nzambe vous comprendre donc baba Karina Bota total Karina Bota tout ça un défi tout ça on ga grandeur en Nzambe bo excusez nga moi ezobima menatika doudoun parce que dans la préparation au Canada donc on a préparé des na vivre na Canada donc moura ndenge zawana naissance ya Arietta ndenge moko na Jésus Christ na oloba moura aza Hérode Mosco ya PD parce que quand on dit Hérode azalaka mobali mais yoza Hérode mo ya PD parce que Hérode tant obotaki Jésus Christ Hérode atindaki ba soda ba boma bana nyonso pour mona santé que roi abotami c'est quoi moura azotinda ba iba moto mona pas santé que reine abotami internet princesse Arietta mwana ya la reine Karine Mokondi vous comprenez donc bébé Arietta bazotinda mais Jésus tellement azaki Nzambe basoda ba mona ki était yango nazoyebisa moura ndenge azawana asuki voilà abosana kinde alobaki bien tenga la comprendre ki alobaki nde baotinda nde bayiba mutu ya mwana ya Grace Mbisi ya Rachel Rachel mukolo bon kangisa Rachel kangisa moura atindi bandoki bayiba mutu ya Rachel donc pour Arietta ba mona était Arietta bombami par le sang de l'agneau bombami par Yvette Kalomo pas le bibolenga nini Yvette Kalomo akomaka na page na boza kan mais c'est qu'on préparer maman là-bas Yvette na kintin Yvette ebisenga so Karine Mokonzi abota okima chef Mokondi lufu OK exil na lufu et quand musinga bat bagenda exil na Europe donc so zana
aux a problème politique yes on a problème na moto internet au lieu qui matin na Europe ana bon on a ala lufu azab abela ça live car il a boté depuis le 18 l'autre le 22 donc tu sais que rien au ça il côté kuna pe côté internet ça point au ça na bisa bino ke ba rechancer ah sur le au ça la té donc d'azana Yvette Kalombo les cas au ça live en plus au ça ndeni le kolodo bisan kosuna biso le kopota moya bimise ezate Yvette Kalombo ozana soni naibisaki bango babongo la mitema sans bible donc to teisa bango bongo la mitema sans to te bango sango ya nzambe ba Yvette Kalombo wana bango changer ba parole naibi ke ba biso ba analyse mususu comme siko mwana Babi mwana eza photo ndebo sali Photoshop même nene ya kelo ye pa bakise meza tabio la Photoshop bolenga nini bozela te oza meltia wana bino wana nene ya zoba penda ba zoba nene ya mon nene ya zoba ya mwasi donc avant la libala depo zoba moko eze pa nene ya bino ka nene ya tanga nene ya zana est-ce que nene ya bata nene na français na janvier j'avais mangola là français puis là bah néné à kelo vous allez comprendre bah ça pena débat moko pena na français pendant 15 minutes néné en janvier à okatana bon ça rato ya Pepsi vino Hollande ya Pepsi ngouwa le ngubuli popotame ya Pepsi amo lukazonga la Chine au samwe ya Pepsi au nani on fait ces cartes cité apparemment toi le boss on fait ces cartes la Chine carte mati parce que la fois passée $100 tomate on a $300 pour un bébé Arieta il fait nani Carmel Odia agoboka ngunda to ebisie papa tika boy Carmel Odia te ya mirinda mema kolo mutabibi sa Carmel Odia amemi sa ya mirinda kolo ya mirinda nani la Barons Karine Mokonzi Karine ya mirinda Karine ya mirinda c'est moi qui composé par Carmel Odia yo suma sous ligne pas Yes gabenga Karine Mokonzi ya mirinda oui ya nani ya Amistel oui masanga kala na biso Amistel la kita emela maesute kasi mirinda be masanga Karine Mokonzi to benga Bavaria na pesi Karine Mokonzi comme Bavaria tu comprendre Karine Mokonzi to benga Beaufort Karine Mokonzi la yibaronde yenda za ya Milting te ya Milting te meza Amistel emela maesute donc ayaki boka ngunda na la Chine amo changer ba parole ka pa moni nekirine ne kai baluki les comme oh ngala Karine ton a problème te ngana demander Karine Mokonzi il faut dans la combo et tout il faut abattre la combo wana Karine la ngala Karine to bokola mobilité ya yegola te donc oui la mobilité yo ya Mistel ya Mistel Carmel Odia tika na yo déjà ko bo ngunda tika na ndako bo ngunda po na ngwela mpa na Carmel Odia na longoli message moi cameraman soit vraiment chef Mokonzi po ana message pour na Carmel Odia yeba quand on a la Chine place à s'attirer donc tout clôturé yo quand to retourne en 2023 donc en plus carte ya bana membre et mata qui pose à la comme membre ya la Chine et comme $300 et puis singa na YouTube ko teka $60 secondaire bongo akozwa le reste wana wapi atu bisanga bongo na benga kikutu boye est-ce que fene comprendre Carmel le singa boye kana voice nae chef fene ki Mokonzi comprendre kana ngai ngane na boye na suna mbalete babotola ngai pa nani et pas la donna donc na koma na boye et puis apotola yagiwa akoma na asembele mutuka asema la donna mutuka il cadeau d'anniversaire ngai eloka na conseiller Carmel Odia asaki mabe il ne fait pas long la zemi wala so ya 7 mois il fera tika zemi wa tika ka so 3 mois il fera botana so une année so 1 mois pamba donc il fera botana omoni mwana za la bénédiction Karine Mokonzi ya azu mwana monde makambo changer donc YouTube baxeli batu tout 100% dans ce côté $100 aux $100 au côté $1000 aux $2000 dans ce côté $500 aux $1000 donc à baxeli batu 100%. dans des Carmel Odia côté qui $60 comme moi ça 20 à quoi on se mané carte
et akoya osomba aoya penda. En plus nabaki la porte est ouverte donc pour na batutu mututu alinga kota na la chaîne aya boya kokota na la chaîne porte est ouverte pour na batutu. Na ebisa ki bino le monde va être redémarré par Karine Mokonzi. Papa chéri a redémarré monde musical. Karine Mokonzi a redémarré monde chronique international donc, sur le plan international même sur le plan national. Donc Karine Mokonzi a redémarré ba faire. Donc on a mis sur internet et zongi elengi. Tant que Karine Mokonzi a subi ça depuis janvier. A maintenant janvier là no fête les bala. Continuer. Aïe na baby shower. Aïe na avril baby shower. Baby shower. Na juillet aïe biso bébé Arieta. Na octobre na octobre le 29. Non rien de fallait moi. Pour le 29 octobre, biso peut un événement. Ah, tikabwe. Donc quand moi il sera fallu pour pas que chef Mokonzi fallu pour pas concert le 29. Na on dirait bon soutenir hier pour Karine Mokonzi peut un moment avec nous fallu pour pas. En tout cas, ngana bisaka fallu à annuler concert. Fallu à bisaka boy. Ndenga monela ndenga internet pour fallait à côté des réseaux sociaux ma casse ne peut pas chercher le bagage il y a bien côté à internet va ni voilà ma vitesse c'est que tellement à journal à musicien internet c'est que yo colo YouTube dans la Karine so Karine Mokonzi le 29 octobre oh Karine Mokonzi peut événement ni le 29 octobre événement zali eza to dévoiler au kalaté. Les 29 ce qu'on a eu que la fali mawa. Fala le biboy. Alors que Sony, il y a aussi un message qui est annulé le concert. Par rapport à ce qui est dans vie. Alors que Sony, il y a un pour na Sony wana elongwa, a été le 29 à Kima. Chef Mokonzi, parce que Wario va en plein préparatif, il y a concert à le 29. Ngai moko na za Wario révolté. Ngai na za Wario révolté. Toza belé, toza pena, bateau belé, toza ba Warion révolté. Toi na Congo, toi na Europe, toza partout. Toyo kanaki parce que biso ba tondo ça ba tactique. Toyo kana déjà fali to bende ni to dans stade wana. Pour fali avec ce système auto sala, pour stade tonna. C'est quoi ndenge ya tricherie. Et système auto ngato sala, to ngato carte internet. Pour to ngato boya caméra. To ngato to so ba image, il y a stade ya wera. Na JB, tout tient on a 4 stade. Pour ebi magesta fali attendre ses plein. C'est que tellement biso to longwe na biso ba Wario. C'est que ayebai abike akoyate le 29. Donc ba Wario. Bon moi na pas citer fali akoyate le 29 à Okima. Donc yemo alobiki akoyate le 29 te na stade. Donc bo ya la bino donc ne la bon concert exact concert est annulé. Pour affaire à Karine Mokonzi et Kangi déjà internet donc fallait arbiter en 2023 stade comme en 2023 et là comme ça il va pour tout le monde écoute na stade moi en France alors bien encore ça avec encore ça et bisinga qui a le kuta avec pour na sala et a le kuta na sala kosa les 4 système vitesse donc au kosoleki dans bien au kosa avec on peut sa mauvaise information à bato ba que oui c'est que c'est parce que il y a des gens bazo benanga de partout surtout en Europe que en tout cas Berry le 29 to ça wana poto participer parce que to bazo ta na chaîne Italie bango o futa billet aye na stade Italie okoya po bokoto na bino na stade yemo akima abaki OK po abishu ngo OK de poto nga kamwe ya alinga poto mingi afali donc olemba poto de tilelo o chouango na Okima na Kenya na France mais e fait les messages Okima ndengeni na ebisa bango ke à part wenge elle a mission moto autour de stade wana azate on t'a fait rigoler pas autour de ça faire rigoler autour de ça est-ce que moni wenge affaire wana za mistake parce que hérité par obeta le 29 octobre na triomphal ah chef Mokonzi on a hérité ça bon acha libaya pour que ça fallait nul hérité à banda concert 10h ti 22h na triomphal le 29 octobre c'est qu'on fallait le 29 c'est qu'on batu ba olinga ba yoka gombe na gombe
ou soit bako yoka 100 donc tu es bêté bato balinga bayoka 100 ou bien gomena ou bien ivre d'amour vous comprenez parce que la mito héritier watana akangi ndinga osakanate to mona ki en tout cas ba mbote bene mais c'est les chanteurs héritier watana be a tous ça preuve na lelo donc tout le monde m'a plein à craquer en tout cas eloko héritier sali était bien affilé bazonge la 6e primaire azo dibenga onini certificat ala certificat donc était bien affilé azo certificat était Robino Mundibu azo la 3e primaire est-ce que Robino atanga nenga za Robino atanga te Robino ndabongo ayebi atako komata kombone mokote Robino Mundibu ndenga za wana Robino ayebi lo rodin biso to yebi Robino atanga te biso to yebi on même si cameraman pas yebi mo dans l'examen ayebi que Robino atanga te Fenech Mokondi chef Fenech Mokondi en tout cas histoire on a profité lango il y a Robino Mundibu tout le monde qui interview nae Robino Mundibu quand même andimi ouais ensemble malobi so raza Robino aza se grâce ça fallu poupa on a berce tintin avant de m'avoir raté ça fait ça finir de ba vi ba coller anti ma souwe ane ba vi ba coller déjà yeso Robino na comme bon on raté abimine ka bongo Robino parce que wera azanga réparateur hein wera alaxabat ndeko yemba Robino biso to yebi aza réparateur ba réchaud siko wera na Robino Mundibu aza réparateur ba réchaud wera aza chanteur Robino réparateur ba réchaud donc relation entre chanteur na réparateur ba réchaud vous comprenez Robino là mutumo il faut vendre sane ba ningane ba réparateur to solo ndeni to bon ça ba résistance ndeni to ko sa kilo kuta soki mutayo tsekelo réchaud sote kaki vous comprenez ah non ba Robino Mundibu ça tourner Europe hein ouais ba vidéo il y a la vidéo asa de tourner bon ça ba réchaud la tour Eiffel donc asa be ba mundongo mutumo ka zo ya bon c'est réchaud na moko na château rouge ba mama tout ba réchaud te bongi donc mama nga bengenga na mama Djidja bengenga na Londres yego ta futa billet aye penalty France pour la Robino bon c'est réchaud donc ba na France tous les Congolais diaspora ou en France bah là on a problème ba réchauffer Robino à résoudre ba problème ba réchauffer tout n'a pas faire donc yemo on a ça qui est à 12 faire aibi donc ce que na banga pour réparer faut que ba là ba ngwe en plus Robino est-ce que ba Robino azanga père mobo ya mukuse azanga clip na bo monaki azala pe na yeyo juma namoni azala ki pe na tana nu boye papa na sala na morgue ya mama emo na porte nzamba zotala ngai so na kosika ba caméra ne panza so na kosa pendant des séries cité so na kosa caméra ne panzana elo na loboyo nzambe donc na ebite cameraman donc na ko fuka mapena donc nzambe azotala ngai nzambe azotala ngai kosa te donc na la pipe na donc on donc na la Robino na la pinzambe Robino Mundibu asala kana père à travers kana père on asala kana mort ya mama emo c'est quoi copine musicien c'est ça les problèmes toi baraté relation papa Willy donc papa Willy elle appelle papa Willy classe papa Willy la classe et la différence en Kinshasa dans la PC en mode comme ça dans on père nanga na obenge déjà na bisé que na ça déjà émission donc Robino Mundibu relation nini Robino azanango na papa wana ya mukuse azalaka na clip ya yeyo moto na lugaka père moi mukuse azalaka na boye azalaka pe na tsana nu boye papa na bokende ka na porte ya mama emo na o stade moni côté ya terrain te porte oza côté assemblée provinciale na porte wana munene so koti oh star omona papa wana ya mukuse en plus natunaki papa na bi Robino lingami ya fresh kufika siko Nzambe oh c'est ma révélation Robino en plus na bo ayiba mola biza solo to wasango mission matambola na mutakufa Robino pe ba jeune yango wana siko yo mutu normal musicien papa wana asalaka na morgue ya mama yemo relation ni yo za na ngona yi ya bomoni ba clip par Robino et ya na succès ka boye vous ali ya artiste générique manza banda kwa futa na ma comprendre ka ala ndako wapi Robino ala ndako wapi
Afuta na makomponda ka 2500 dollars. Moi na ye a moi si wana ana zemi, moi na Robino na zemi. Zemi za ye moko. Ya Robino na sente moi na moi si. Robino mundi bunde aza. Maman na bona ko sate. Robino aza le seul musicien au abimala moi na ye. Robino mundi. Jésus. Vous comprendre? Nabi que émission tindela ngamona tindeke na WhatsApp. Oh ba révélation. Ngamona na salibu ya bona bloquer na WhatsApp atali. Ala pasa ok na ngate Robino ok na ngate. En plus ba avocat na ngana ba avocat Robino so ba tipa to samba ya organiser ba avocat na ngana. Ngape na tipa avocat na ngape na ba telemi. Na ba avocat Robino mundi. Vous comprendre? Wera Robino oso ba kile wera sila JB ba sila ba sa ba Tyson. Wera mtasali Robino ten. Robino aza réparateur ba réchaud. Wera aza chanteur. Relation ni wera aza aromisa réparateur. Wera abimisa rande ba chanteur. Le quoi va faire égola. Le quoi va hériter ou atanabe. Vous comprenez? Ba le quoi ba Jani. Si vous êtes là Robino Mundibu. Aibi kola tate. Au moins blamba Robino tate. Ata blamba moni ba bato ba beta ba fanfare na bibembe. Yango ala ta blamba ba faire. On a dit que ba veste mo ba kenzo. Bilo ba catch mo ba Louvre. Yekotu, yaka na Louvre te. Yebe katote. Yebe na suka na Croix Rouge. Au moins bilamba ba teka na Croix Rouge. Nazando na Croix Rouge, ya suka na Croix Rouge. Bilamba ta ba faire. Tablo la na clip na mikolo. Tande ba ta tango. Bilamba lo kwa bana veya. Na ba te so as supporter la veya. Donc Robino. Na ba te so as supporter la veya. Donc à tableau ba faire. Ba vert noir. Donc en plus na senga na bana veya bana imana. Bobeta Robino. Donc na senga na ba supporter. Ba supporter nyonso imana. So beaucoup na Robino Mundibu. Bo ça c'est la Robino. Bobeta Robino bo ado fini sa veille. Merci beaucoup, chef Mokondi. Nous sommes à la fin. Merci pour la tour d'ailleurs. Nous sommes à la fin de l'émission de la Bissalo. Qu'on retenir Nini. La passage sur notre chaîne La Grande Découverte. La Grande Découverte. Donc, on a l'ingé bino to s'abonner à 3 hours. Donc, un chef lango, ceux qui ont blessé qui bino bo excusez. Faut qu'on le baque. On a le oui en wana. Donc, on a l'ingé bino à trop. Bon la fait à tout. Et là, quand on le bas, Robino Mundibu. Azola ta vert na noir. Robino Mundibu ala ta vert na noir. Azo fingi sa veille. Yango na bisa batutu ya veille. Sobo moni Robino Mundibu. Bokata Robino pota ata 12 pence. Bakulu na bien vert bozar. Robino ta vert noir. C'est comme ça mon affaire. Azo fingi sa veille. Donc aibi gola tate. Donc bobeta Robino côté tout bon monde ba supporters. Papa Willy classe et la différence. Papa comité Claire de Hollande. Papa Miatemo, n'a pas si mon vieux Fania Star, mon compte de soirée, mon vieux Manix, Chimpuki n'a pas si un mot de Kotosa, n'a pas si inspecteur Miguel Mbonga sur l'Interstar, un mot de Belé. Un grand merci à mon livre Lemé, Junior Kabange, n'a kinga 4, n'a pas si un mot de Kotosa, n'a pas si le président honoraire, président Kabila, n'a pas si un mot de kinga 4, n'a pas si Mbosso, mot de Kotosa, n'a pas si Baby Naku, un mot de Kotosa. Napesi Chadari, napesi Bambote, napesi Martin Fayoulou, candidat malheureux. Donc napesi Bambote kota ça, napesi président Fachi Skoyo, nazaka à l'aise, on napesi le président Fachi Bambote, napesi le président de tous les présidents, les bétons armés, président Fachi, dans la chapeau mais na longo liga. Président Fachi napesi Bambote kota ça, merci no Beryl, merci na chaîne Abisso. Merci beaucoup à mes très chers abonnés. Là, c'était le chef Mokondi. Alors, tellement bien, en tout cas, dans la Grande Découverte, pour découvrir, il est toujours là, dispo. Donc, ça rappelle, c'est une personne humble, une personne bien à tout rater. Chez Nini, combien d'abonnés? Il y a un monde à rater, parce que à l'Obaka, Négara, c'est laisse partout. En tout cas, bon s'abonner. Merci beaucoup à la baronne de la chaîne. Merci beaucoup à toi aussi, Balobi, le grand
le grand ami parmi mes amis, ingénieur Andy Kaou, le grand conseiller. Derrière la caméra, je vois Jonathan, le grand réalisateur. En tout cas, bon s'abonner, bon commenter, bon partager, bon liker, bon aimer. Et ça a énormément plaisir. Là, je dis encore un grand merci à Dieu parce que après, il souffle de vie. Pour là, on se retrouve déjà prochainement. Merci beaucoup. I call me, I say you one is say me today you sabone di bafantu yankela yangani na la grande découverte TV, la grande découverte TV, donc la grande découverte TV bafantu ya Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie, partout dans le monde. Nous devons s'abonner toujours. S'abonner à la grande Découverte TV. Nous avons comédie, nous avons émission, nous avons télé-réalité, nous avons dans ma camunion sur les Garanamboka, nous avons oh, continent Nabiso, Africa, pays Nabiso, RDC, Captain Nabiso, Kinshasa, chaîne Nabiso, Lagane. Découverte TV, Tozayango Mokoe, Tozayango Mokoe, Yomutozana France. Il faut s'abonner, Yomutozana Amérique. Il faut s'abonner, Yomutozana Asie. Il faut s'abonner Afrique et Europe. Il faut s'abonner Amérique, s'abonner toujours. Black is beautiful.